Coucou les hommes, les femmes de valeur na pied mbote. Lelo na sepeli tolanda témoignage ya mosala nzambe moko ou apesi témoignage moko très émouvant concernant divorce na ye. Alors na kosala commentaire na suka mais biso nyonso tolanda pe to comprendre ba réalité misusu ya ba divorce. Allez, c'est parti. Alobi na kobosa na te, alors 10 ans déjà passé. O eza iloko moko nanu na beti ya bino lisolo te mingi kasi na bino boyebi témoignage na ngai mwasi na ngai oto viva na ye 11 années adesidaki atika ngai nzambe pe asungaki ngai nakoka kobokola bana na ngai mibale na ndenge na ngai moko. Vraiment temps ekendaka mbangu soki ya solo ozo profiter na temps. Vraiment nazaki ko sepela donc nazo sepela mais loko moko oyo nanu na yebisa bino vraiment te ke na butu oto solola ka likambo na divorce nazalaki na salon na ngai et puis nafukamaki nazaki presque na ya kofukama pe na sengaki ye na bondelaki ye makasi na yebisi ye kosala likambo ningi kosala te pona bana na biso pona ngai pe pona ministère na biso na bondelaki ye vraiment ki asala likambo te possibilité pe ezalaki o na kwa ko garder mariage na ngai intact vraiment possibilité ezalaki wana ezali parti o penza na betelaka bino te po maloba o ezongelaki ngai ezaki na lingi yo me na lingi genre ya vie oyo te genre ya vie oyo na lingi yango te me na lingi yo na lingi suse to vivre ba genre ba vie oyo tika tokende na Las Vegas tika nga nasala ba makambo moko boye tika nga nalata ndenge na kokolinga na sepela na vie mena yo mais vie openda na lingi yango lisusu te na lingi suko sepela nango te nazo sepela nango te et puis bwana ndeza esika oyo vraiment banzia na biso ekabwanaki nde nalobaki soki il faut vraiment na laisser tomber licence na ngai pe ministère naza prêt ya kosala yango mpona sauver mariage na nga vraiment nalingaki yango na kozongisa licence na ngai mpona na batela libala na ngai soki yango nde vraiment eza koaffecte libala na biso me naye kovanda naye kokanisa pe nayebisi eke me oyo yo ozosenga ngai eza vraiment très très profond ozosenga ngai napesa mokongo na corps du Christ napesa mokongo na Yesu oyo ozosenga ngai nakoki te kopesa yo donc quelque part akomaki déjà tenté et tangu na boyi voilà ake na ye aboyaki na ye ngai tangu nalobi ke na tikali na nga na makambo ya nzambe na kopesa na nga nzambe mokongo te mwasi akei yango ndeze eloko elekaki and bana na ngai bawumelaki bazalaki su kosolola na ye te. Je crois 5, 6, 7 ans après, Aeko se retrouver que Azali, lisusu nanda koute, akoma kofanda libanda, Azaki dans addiction, voilà. Vraiment, Azaki passé vie moro ya pasi, donc problème est belé. Tous a toujours prié pour naïe. Et puis, Naïko me rappelé plusieurs années après, Nazwa qui appelle téléphonique moko ye mutabenga kinga. Et puis na lisolo wana voilà avant to ba kosukisa na ye kotu na ye soka kokopesa nga conseil moko na yebisi ke vraiment zozongela nga mingi batu mingi bazo contacter ngai pe kosenga ngai que non voilà biso tolingi to kabwana na mwasi na biso to na mobile na biso voilà est-ce que conseil ni kopesa ngai voilà naza très vulnérable koki koloba nange loko oyo nyonso lingo loba nanga na koyoka yo voilà lobaka te loko moko naza nanga ok problème eza te
et puis asalaki mwa pose mokie, et puis voix na ye comment qui est un peu brisé, cassé, et puis ayebisi ngai yebisa bango ke ba pesa nzambe na bango mokongo te, ba pesa maître na bango mokongo te. Voilà. Balinga nzambe yesu na motema na bango mobimba, et soki ba garder relation ya malamu na nzambe nyonso tu mabala libala na bango ekozala nango bien. Il y a toujours un prix. Oyo eza témoignage, voilà, il y a jeune pasteur oyo bozomona na kotia mwa commentaire, pasteur oyo azaki na mwasi ne malamu babotaki bana na bango mibale. Alors abalaki mwasi oyo azalaki kondima moko na yete, abalaki mwasi oyo azalaki na mission moko na pasteur oyo te. Mwasi wana azalaki na posa a vivre pe mokili ndenge bato nyonso bavivaka, kokende na ba Las Vegas, kolata babilamba moko boye, ko s'exposer etc. Alors lifestyle na ndenge balobaka, donc mode de vie na na pasteur oyo ekokanaki te. Alors pasteur oyo alingaki mwasi na ye mingi, alingaki pe libala na ye mingi, mais sikoyo eloko oyo ezaki kopesa pasi ezaki mokolo mususu na butu, mwasi oyo avandisi mobali na ye kuna na salon pe asengi na bango, asengi na mobali na ye ke vraiment alingi mobali mingi, mais mode de vie oyo bazo mene eza yango te. Ye aza na besoin a vivre vie na ye, ya moko akenda ne ba Las Vegas, asala ba makamne ndenge lingi, alingi pe mobali, mais mode de vie oyo moyen te. Yango azosenga mobali vraiment basa bakende na bango, atika mode de vie oyo bakosalela nzambe et tout. Alors mobali afukamaki pe asengaki bolimbisi, mais côté musu pe moteme bandaki kosala lokola linga pour que voilà akoka ko sauver mariage na ye. Mais à un moment donné tanga yo ko kanisa ba responsabilité na ye, à comprendre que moi si azosenga ye a tourner le dos na corps du Christ. Tango aye komone loko wana esalaki epasi, mais ayebisaki pe mwasi ke eloko yozo senganga na kokoka kopesa yo te. Nde mwasi amonaki bongo, asimbaki nzela na ye akei. Bambula ebele koleka sima entre ba 5 6 7 ans, mwasi wana aye kokoma homeless, ça veut dire que akomi na ye shege, ndako ya kovanda ezate, clochard, donc akomofanda libanda. Et pourtant zaki na vita ngazaki na mobali o. Donc témoignage yango akati na mukuse pona kotalisa ke voilà mokili oyo ne tozo mona bo ba divorce musu tozo mona. Ezaki bache yo entre le marteau et l'enclume, il faut pona eloko. Ou soit to pona libala ou pona nzela nzambe. Yaza mosala nzambe, moi je azo senga yeke non abu ya ne makamba nzambe pour que ba vana ye. Et bongo vraiment mutu na mokili vraiment. Soki loko aboye komeli yo ndeko nango sa chwani okopona nzambe to pona mutu oyo achangeaka na ye maloba. Et pour vous dire voilà, tango bambula eleki aye kosenga conseil pa mwasi yo pona koyebisa ke tala bato ebele bazoyela ngai, bazoyebisa ngai napesa bango conseil ke balingi baboya basi na bango to mibali na bango, napesa bango conseil nini. Mwasi oyo achange maloba, a changé maloba potanga ke kuna nzamba frappé ya komi na ba diction ba makambo ebele aye ko yebisa papa alobi ke yebisa bango, ayebisi ex mobile na ye ke yebisa bango bakangama na nzambe na bango, bapesa jamais nzambe na bango mukongo. Tant que bakolinga nzambe na bango na motema na bango mobimba, libala na bango pe ekozala nango bien. Ozomona a changé. Soki bazongisaka makambo na sima mbele ya solo mamu alinga kozongisa 10 ans déjà c'est le cas qui tangu yazo pesa témoignage oyo ozomona ke bandeko nanga tokanga na nzambe. Batu mingi bazana destiné ya munene na vie, mais bakuta na basi to mibali oyo baye ko détruire destiné wana. Mobali oyo azana mission oyo ezali ko salela nzambe, mais akutani na mwasi azo senga yeke no atika mission na pour que bavanda. Muto oyo kutu akufaka na ye, abelaka na ye, ako changer selon ba circonstances, selon le temps. Ale yo okene koboya nzambe oyo change akate, oyo apesa yo mission nenga apesa Jérémie, mission na Jérémie 1:5 ke banda libumwa mama na ponaka yo déjà pe kaka kuna de asina consacra yo prophète. Donc oboya mission na yo okene kolanda mwasi. Vous voyez, ba raison ya ba divorce ebele, surtout ya ba sala nzambe, ya bato bana ba mission minene na mokili, bazo okene
bokuta na basi pe mibali o bazokanga bango banzela bozalaka prudent tango ozosala choix na yo linga otuna nzambe pour comprendre que mwasi oyo nazobala est-ce que azocroire d'abord na mission na nga azocroire na oyo nzambe atie kati na nga na bapotentiel nzambe atie kati na nga na barêve oyo nga naza nango lelo soki eloko wana eza nango te bandeko na nga bolingo esilaka bolingo ezaka aveugle wana efongwamaka lisusu ekomaka komona bien miso efongwamaka bosalaka keba yango napesaka bino baconseil bino oyo bosala bachoix mpe bosekaka bato mosusu te oyo badivorcaka mpo boyebi te batie bango devant quel choix à faire quel ultimatum mokili eza makambo